Lisolo ya lisi ekopesa yo pasi ya kosakana te lisi papa na yazalaki na mbongo kasi pona koluka ko envier via baninga mususa kutalaki de bango na lycée epesi eke akende koluka ba chéri o bana kopesa ye mbongo ya kosakana te lisi akutanaki bongo na Moussa un jeune garçon de 26 ans mais avant d'akaye moko asayi na mbongo ya kosakana te imaginez-vous jour ya liboso lisi akutani na Moussa ba pesa ye $900 pour na transport mbongo ngo ya ndenge nini wana un jeune garçon nzokande lisi alalaka na nyoka ayebaka te yaya ba jeune fille tout ça la attention na esibino kindumba ekomi makasi koleka kutu bandumba bango moko na bandaku ya mabala basi baosala kindumba makasi bana ya bandaku bafi ya papa baosala kindumba tala niveau eleki kindumba koleka kutu na bandumba bango moko lisolo ya lisi ekopesa yo mutuko swa ya kosakana te bandeko bokota kota ba jeune fille bakota bayoka lisolo oyo mawa mingi tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo omona bongo bikamwa mbwa akangi ndoki akwei na rivière Kalamu epesi matata ya kosakana te esalami bongo na commune ya Makala tukozongi na oka na émission ya lilo Papa Mbote Mbote ovanda na quartier yo navanaka na commune ya ya Makaya wana komina Makala ya uza zo bato za ndoki na ndoki oza avanti oza zo bato oza nga mayele to za ndoki na ndoki ndoki ya ndenge ni nga na yaka na nga teme batindaka nga obi papa obi oza nani na ndoki ndoki ya ndenge nini na pumbaka obangisa batu to nini nabangisa teme nga batindaka nga na ya te. La marraine a pesi bongo conseil a kebisi ba papa pe ba mama mwasi oyo a trompa yo mbala liboso olimbisi ye a ko tromper yo deuxième fois tout ça la ka angele parce que mwasi asa zo gu ya ko trompaka asa mesana na ba gu na ya libanda yeba ke soki mwasi a tromper yo c'est fini c'est mort ata balobi osali ndenge nini osombeli hélicoptère osombeli nyonso papa asa bandi ko mélanger. Moi, si la vie fois ça, la fidélité, il y a mon bal moko. Est-ce que moi, je suis trompé pour la première fois? En fait, ngai na kokota na likambo ko tromper kasi na utu que moi si soit ça tromper yo. Yeba ke ko se répéter. Kaka na émission oyo to kotela yo moi extrait pour na hommage à Sœur Lucie Kunda. Oya bakunda sister autraki bongo kotika biso tala comment est-ce que ndenge ni kombo wana ya kunda sister ebotamaki Nga Sœur Peggy Kunda moko ya bakunda sisters. Moi également la sœur Lucie Kunda, l'une des Kunda sisters. Kunda sisters na expliqué bino na kombo ya Kunda ezo laksa adorer et Kunda sisters un nom familial et puis toza bandeko biso nyonso toyembaka na Kunda sisters ezaki Kunda Peggy ayekolaki guitare nazali kobeta guitare nde esalaki na initié petite sœur nanga Lucie atiaka ba idio poso na oyemba nduyo nga moko na mwana mo bapema ntango yo oyebakisa ngai esalaki mwa 1+ yango wana koyo nde toyaki kokende mokolo mosusu na concert ya papa Mombaya bazali koyemba nanoko na biso Matondo Mambali na VV son terre nde esalaki ke ntango tobandi tokende koassiste na assistance wana esalaki bango bayokani na coulisse po babenga Kunda sisters nga balobi kobenga bango na kombo ya Lucie Peggy te me benga bango Kunda sisters kwa kombo ba hôtel ba yembe ezaki surprise basala ya biso.
ngai na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokuta na kapona ko solo la kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala otolanda biso partout ozali tala émission na bino yangoyo ebandi na yebesaka chaque fois soki mbala liboso yo otala biso fina bongo cloche au s'abonner d'abord papa et puis au fini cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete papa tuna mama au s'abonner déjà na Radio Lokole Télévision. Papa, on s'abonne déjà, yaya moi si, yaya mobile, tout s'abonne, tout les communauté, oyo ya Radio Lokole TV, et fungoma po, soki, toza 20 000. Par exemple, tout ça va comme 20 000. Na 20 000 ou qui 20 000 personnes va partager pas à motu. Imaginez combien de personnes oyo message oyo et comme la yango et surtout boyebi yango oyo c'est la kabongo émission ya éveil ya conscience. To beta kama solo awa pona ko nuire batute, pona ko bebi sa personnalité ya batute kasi pona ko sunga yo et sikande kwa koyaki yo o koyate. Comme ngai fiston pelende tata ya Sedek kobosa na tendeko anti-poison ezali yo benga biso to ko en contact na bandeko ba na anti-poison parce que on ne sait jamais o ya webite mutuni na lingaka ote bako lina yo bako tshela o poison kaka pona yo okenda bongo États-Unis d'Amérique bako tshela o poison pona yo okenda kaka Kinshasa o to lobaki te tolobi ya ikendaka ndengo wana. Un grand coucou na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo pour ne pas dire partenaire ya chaîne Oyo. Tobo ça n'a pété ko s'abonner bongo na deuxième chaîne Nabiso Afrique Masolo TV. Kuna pesa la chaîne d'information mais aussi des histoires vraies. Kana mingi te ba live to ba lokuta na kuna na Afrique Masolo TV. Yo za abonner na Radio Lokole Télévision. Yaya kota pe kuna betika ka Afrique Masolo TV okomona photo na ngebimi et puis au s'abonner au salabiso malamu mingi. Yambo to betelo li solo ya lisi na Musa comment est-ce que lisi a se retrouvé qui azola na nyoka pona le koso ya mbongo kozwa mbongo tika to développer moi 1 2 3 points au moni bongo na sommaire. Na lobaka yango chaque fois tambola na mokili omona makambo lekaka kasi na République démocratique du Congo omona bongo bikamwa yaya bambwa bazala rappel mystique to mona ka surtout mingi na butu soki mbwa gangi soki mbwa gangi sake mabezali eza oui mbwa yoko aboyer normal mais soki mbwa comme ko leleba c'est que l'esprit mabe ils ont les kawana ndenge balobaka ya mbwa basakana kana ete to banini aza animal moko sacré to ndenge nini na komini ya Kalamu mbwa akangi ndoki na mai na rivière Kalamu ndoki yango abadaki na yekoleka akwei kasi mbwa akangi eloko kamisi ndoki alobi ye aza ndoki kasi aliaka na ye batute abandi na ye kaka kupumbu ya pumbwaka na ye kaka batindaka ye kotinda batindaka yake kosala nini akende kobeta batu bababota botu akende koyiba akende koensorcele batu akende koloka to kosala nini ye aza ndoki apumbwaka na ye kaka batindaka ya mwana bitinda ya bandoki likambu ya pasi landa de koyebo ndeko peta témoignage na ye suivez Papa Mbote ovandaka na quartier oyo navandaka la commune ya ya Makaya wana commune Makala ya uza zo bato za ndoki na ndoki oza avanti oza zo bato oza nga mayele to za ndoki na ndoki ndoki ya ndenge ni nga na yaka na nga teme batindaka nga obi papa obi oza nani naza ndoki ya ndenge nini napumbwaka ozobangisa bato to nini
na bangisa te me nga batinaka nga nanu na ya te nga nanu na ya te monsieur na bato yo ozana na stage ozopumbwana siko awa okomi ndenge nini nakomi nakendaki kapingi ntango naye boye nabungi napumbwe nadini na maya ya kayamu namata boye mbwa akangi nga bayaya na nga bakotisi biso nga nakata ndako na camping okende osani nakendaki pa mayeki osala nini koza mbongo okende oloke te ate nakende oyoke te maye olobi opumbwaki okende ozwa mbongo akopumbwa mamaleki baza ndoki nde oza yo moko ozolobaki owa ndoki bosala nini mpo okoma ndoki na apesaki wango ya bebe ya mamuke ya igro yo oza na bandoki 3 mbala moko bato bapesa ndoki 3 mbala moko baya mamuke bavanda na ngudi baka bango bapesaka bango na kata ya libumu bapesaki na kata libumu te bapesaka bango bapesaki na nini neloko na mbila ne yoko te esika mbila maka wana nalobi ozokosa bato te oza pena ndoki ya solo naza vraiment ndoki ya solo papa ozokokosa te oza ndoki ya solo naza ndoki ya solo eza le mosu mpo babeti yo te te mpo babeti nga te te alobi akutaki pa mama leki mission oyo ya kosala ezalaki nini mission naza kosala awa makelele aza na mposa makelele loba nayobi batinaki nga awa batinaki nga awa baya mama baya beveni naya kota ye soki azobela nakende oyebisa bango mpo baforce ye mayadi akufa ataba na bango ya bonane ataba na bango ya bonane ya bango baya mamuke boza bandeko na bato ngo toza bema mama moko moto batindaki oyo ya kotala boza bandeko na ye bongo oyo ata moto bato boyebani te oyo kotala ene esase etika eke moke engeke mama mbote mbote papa toza na komini toza na komini na makala komini na bandoki komini na bandoki papa ndeko boyebi papa toyebi ete na butu tovandi kaka boye tomoni ba 0r tovandi kaka tomonaka bembwa na biso kuna azolela ta tomoni mbwa azolela soki mbwa leli aye mbwa akoti na lopango soki mbwa leli mbwa akoti na lopango nzoka mbwa amoni ndoki azobelela mpo bato babima biso tozoyeba te ntango tobito otala boye mbwa azopota na ye makasi tokangi ye mutakala pantalo biso mutolatisi yango totuni outu wapo oyo nayaki mission moko ana balabala owasa oyakosala nini oyo nayaki epa mobali moko ana se bienveni mama na balabala ngo mpe boza na mutu kombo bienveni toza na mutu kombo bienveni ye moko mpe ayebisi biso bienveni ya mobali te ya mwasi normal ndenge alobaki ya mwasi te ya mobali ntango totiki ye tobika yo moko ke mpe babienveni biso otika na nsima abandi mpe kokende tolakisi ye porte oyo aboyi porte tolakisaki ye alakisika ndako ya babienveni ntango toko mpe babienveni tobeti porte babienveni babimi abandi koloba batindaki ngai na ye kotala yo soko oza maladi bongo na mvute yo nakeweyesa bango baya mpo baokufa ndenge oza boye sitokanga daya maboko na basheni makolo na basheni ozela kaka ye akufa yango toye kotala soki aza maladi malgré ndenge azoloba wana ngai mpo na ngai naza convaincu te kaza ndoki mpo na ngai namonele kwale mosu bobeti ye mingi babugi wana bozikisi ye nde bopesaki ye maloba banaloba te tobetaki ye kutu te ye moko bandi koexplike ntango nge kolakso mpe babienveni nde yango tomonaki bandoki ya so tondi kobeta ye bato mpe bayebele na butu wana ye moko ayibabeta ye tandi kotanga ndenge ayelaki awa ndenge awutaki so kampindi essence esilia babwaki ye na mai na nde mbwa azolanda ye
nde yango wana kindoki na ye yango wana kindoki na ye papa mpo makambo nyonso atalisi biso na bato azolakisa normal. Oui mama yo nde bienvenu baya koluka te papa nga aza semeki ya bienvenu wana tofandi boye azalaki na pongi bayelamusa ngai mbwana biso akangi ndoli kamsanga na makasi mbwa akangi ndoki papa elekeli nga makasi don mbwa akangi ndoki atangi na kombo ya mutu ye mwa mobali oyo eloko tokonfirme kaka ndoki ya solo mpo atangi kombo ya mwa mobali afei na biso mpe alakisi lupango afandaka elekeli biso bokozwa ye te kopesa ye bapaster basambelela ye azonga papa tobona biso te kozokende eglise sikoyo toyebi ye te ata ndoki akoki kokweya toyebi ye te tebi ni famille na ye tosimao tokende eglise ezala te okende priere fo famille na ye moko bakende priere eza biso te ata biblia elobi yango soki mwasi asali ekobo mobali akoki koboya mwasi na ye soki oboyi ye te olimbisi ye obosani makambo oyo eleki eske esengeli soki mwasi asali mabe akwei na ekobo atrompe mobali na ye olimbisa ye eske soki olimbisi ye ndenge na mokili balobaka kolimbisa mutu ezali kobosana likambo te olimbisi forgive and forget obosani nyonso tu wana okozongela yango te kasi la marraine apesi conseil epa ya confrère na biso aexplike yango abi tosalaka angele soki mwasi atrompe yo olimbisi ye akomona yo lokola oyo mpena vrai yuma akotrompe yo susu deuxième fois estce aza na raison to aza na tort tikela biso commentaire wana to mpe benga biso landa ye parce que mwasi oyo asa azwa gu ya kotrompaka asa mesana na bagu wana ya libanda yebaki soki mwasi atrompe yo c'est fini c'est mort ata balobi osali ndenge nini osombeli hélicoptère osombeli nyonso papa asa bandi komélanger mwasi na vie fois ça de la fidélité ya mobali ne moko. Est-ce que moi je suis trompé pour la première fois kolimbisa? En fait ngai na kokota na likambo ko tromper kasi na utu biso ke moi si soit ça tromper yo yebaki ko se répéter. Ah bandeko mibali ba otala biso la marina nga na zolo bango vérité soki moi ça tromper mbala moi ndena za fidèle na mbai nanga nazo pesa exemple na fidèle na mbai nanga na tromper lelo c'est fini soka pardonner nga mais na oseke na samte mbalo yuma tanenga tromper nga yuma yango wana na ba mabala faut tozaka fidèle ata bino mibali ngane na mbai nanga bo soit tromper nga na kotia lisusu na place na calcula que ça c'est mon homme ça c'est boy c'est fini. Non mais vous a moi si vous a mobile vous a pareil non mobile ne faut tromper moi si mais yo okumba zemi yo okumba ah non on les a kama kanisa bino basi non on les a mis basi a côté mususu pe lelo soki basi pe ba comment ko sala ba n'importe quoi des fois ils ont tapé na mibali il y a des femmes qui souffrent aussi à cause des hommes. Et ça n'a pas sur les lois comment ba malheureux à cause des hommes. Basi miso ba comment ko bela ba dépression à cause des hommes. Parce que mon bali azwe ba comment ko vendre la moi c'est fidélité. A comment ne ko mona moi si kaka zala na bote la ke bana je m'en fous mais abimaka ke na nganda ye moko mon bala ke na nganda asengi fufu azolia mais yozo ke lia fufu na nganda mais moi si na yo na ndako. Fufu moi si no sale la ko ezali lengité. Et c'est tout les cambo téléphone na télémela kango souvent. Pourquoi ba téléphone ya mibali ezaka na ba code? Pourquoi pas ezaka na code? Soka za mobile. Kasi na poser yo poser une question ce qu'on appelle na zongi sinano hein. Pourquoi ba téléphone ya mibali ezaka na ba code? Pourquoi? Parce que aza mobile. Donc mobile il faut ezaka na code na téléphone. Obligé. Moi ça peut ba position 100%. Ah bon? Ah oui. Bino basi ya poto so mobile la kiso nyonso comme ils ont bâti. C'est qu'on a encore une réponse. Au moment mobile soit dans le téléphone et dans le code.
Hommage à Sœur Lucie Kunda. Sœur Lucie Kunda, Moko, il y a chanteuse, il y a groupe Kunda Sister, et Pesibiso Mutuko Swa, Ndenge Aoutibongo, Kotika Biso Kasi, to sélectionné pour la bino, grande partie, Makamuki Toko, comment est-ce que Kunda Sister Baliko Beta Lisolo, Ndenge Banda Kunda Sister, Wana, Bolanda Kunda Sister, Ndenge Bandaki, vous comprenez, ça c'est pour notre façon de rendre hommage à Sœur Lucie Kunda Oyo Atikibiso. Suivez, interview et les cas voilà kala to suis en gros pour la côté Sabino comment est-ce que Bakunda Sister Babandaki comment est-ce que fait papa Charles Mumbaya à Busta Bango na ba Marie Misambo et consort pour na ba comme le Bakunda Sister. Suivez. Nanga Sœur Peggy Kunda moko ya Bakunda Sisters. Moi également, la sœur Lucie Kunda, l'une des Kunda Sisters. Kunda Sisters, on a expliqué bien dans le combo ya Kunda, ils ont adoré. Et Kunda Sisters, un nom familial. Et puis, tous abandés, Kobiso Nyosutoyemba Kana Kunda Sisters, ils ont acquis Kunda Peggy, avec la guitare, nous avons fait la guitare, on a initié. Petite sœur nanga Lucia tia nga ba idio poso na oyebandu yo nga moko na mwana ba pema tant yo yebakisanga esalaki moi un plus yango wana koyo ndeto yaki kokene mkomsusu na concert ya papa Mumbaya bazali koyemba na noko na biso matondo mambali na VV son terre nde esalaki que tant tobandi ko tokende ko assister na assistance wana esalaki bango bayokani na coulisse po babenga Kunda Sisters maunga balobi ko benga bango na kombo ya Lucie Peggy te me benga bango Kunda Sisters kwa kombo ba teno ba yembe zaki surprise basala biso azar pa nzambe zate jour wana tanto telemakinde esalaki bat bay ba so na kombo ya Kunda Sisters et ba invitation landaki dimanche prochain esalaki tokende peka na komba Kunda Sister ya to tamba na oti lelo 30 ans nzamba service grâce to vanda te poto yo kana to koma kombo ya groupe et par là ndeko na biso papa leki na biso abiba na bana talent makasi ya to tia moyen pour que ba baba on peut partout nde sala ke ba tiaka biso mingi nde bat ba ko découvrir Kunda Sister sous makasi na album na biso to saki alboso Jésus reviendra pour nous prendre un jour, je sais, dans ton amour tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Mon sauveur, car je sais que tu es mort. Jésus reviendra tout à l'heure. Et tu es ça, Yahweh Kumisama. Yahweh Kumisama, tu es yemba. Onyame cro cro cro, onyame cro cro cro. Tous les démons tombent devant lui, il est le tout-puissant. Onyame cro cro cro, onyame cro cro cro. Tous les démons tombent devant lui, il est le tout-puissant. La maladie saute devant lui, il est le tout-puissant. Tous les sorciers tremblent devant lui, il est le tout-puissant. Mami Wata tombe devant lui. Après tu as ça l'album La gloire divine. Wana kombo na ngwezalaki La gloire divine to yemba kinzembo ezalaki salabikamwa. Tobeleli oli kondina moto salabikamwa. Tobeleli okita yo sala salabikamwa. Nguya salabikamwa Yahweh salabikamwa salabikamwa Yahweh salabikamwa salabikamwa Yahweh salabikamwa. Troisième album. Après tu as ça l'album Manassé na Manassé wala nde sala ke toyemba banguna langa bakwei na mai parce que nzambe so asali bikamwa baone so balikak badindisa yo bakufa soni ya otemba ki banguna satana zali kangulu malokola kosio alingi abebisa ngai kino suka abosani nazali leki yankosi ya libota na yude papa tindangu ya banguna basambwa nasimba mina yo zali likonzi ya moto Yesue ngai natinga mina yo ya nga natinga mina yo
sikoyo nde oyo tobimisi sikoyo eza 6e parce que à part wana banguna toyembaki yango na masiya yo nde elonga na ngai ye oyo tobaki yesu yaya. Et après album ya Manasseh toyembaki je vu ta gloire. Je vis ta gloire parce que qui Satan simbi touche dans la CP, pour Satan simbi touche ma kamnanga. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Banzam bebele, batondi mokilio, bisoto poni nzamba bibilia. Yesu Masia, azali mokonjo, abenga kabiso baleki na ye. Na bomengwa papa, tokota na kajo. Maladi na yo mama, esili lelo, ibobola na yo ndeko. Toyebisa nzambe tanto bandaki. Na bandia mabiso musumo boyebisa toyebisa kayemuna. Yawe nga na pesa yo bolenge nanga yo. Papa na lole kumama yawe nanga kumama. Il fait grâce à qui il le veut. Alingi biso epi toyebisa ye banda tanto mana album ya sali boso toyebisa nzambe batela soti na suka. Nde mongo za koloba natondi yonkolo Yesu batela ngai kino suka na bilanjela na yonkolo kumisama sanjolama ye kaka mutaki ko batela biso. Mikolo oyo atia na bombo na biso ye kanda yebi. Donc tozoko baka ko sala ndengo biba ndeko musuba yaki bakutaki biso eza grâce ka nzamba sali biso. Bakutaki biso na koyemba na biso bango pe baba etolanda bango po elanga nzambe eza munene basali bazamukie. Tolobaka nzambe merci parce que ti sikolo batela ba parents na biso et po ba parents na biso basungaki biso. Ceux qui encadrement baza en vie. Ceux qui encadrement eza bien te na fondation deba likolo kuna ndako ikweya. Donc musalo wa basalaki na nzela na nzamba koti na nzela na bango pour que ba mema biso na musala nzambe po likabo nzamba kati na biso ebima. Toyebisa ka nzambe merci akobaka na obatela biso. So ya batela biso te wa obatela biso samsa punda. Musala oto sala ba résultat nango tozala ngo beaucoup plus côté spirituel. Pour ceux qui eza mokili tokoloba biloko ya mokili mais le quoi eza nzambe totala ba résultat eza beaucoup plus spirituel. Tant toyemba biso tokanisa toyemba la biso ka pamba nzoka nde sima banzembo wana ekenda elonama na mitema na bato epesa bambuma kitoko. So tozosa mwa rectification mokie koloba ke 30 ans otozoloba eza 30 ans ya Kunda Sisters. Mukolo oyo babengi Kunda Sisters o babengi nganzela moko na ya pegi nde yango wana ezosala. Donc bandaki déjà bien avant sans combo. Mais surtout lobi carrière si professionnelle. Bon, peut-être voilà tozaki na amateurisme, tozaki na biso moko na ba chorale et tout ça et puis mais tozo yemba déjà, ya pega ça déjà griot donc carrière eza moulayi. C'est au content ba 40 ans. Po to bandi vraiment bon moi na mingi. Yango to pambola nzambe oyo abomba biso et puis que aosa lelo so na otala ya pegi na ondima teke asa beti ba 40 ans ya musique. Unetka momo na mobwe elonge ba bébé. Bébé abota misika to benga Jésus-Christ dose unique. Hi passe en toze ça. Album asika dose unique Jésus-Christ dose unique parce que dose n'est ce que koti et ratati. Merci beaucoup. Mawana nzambe na bomoi nangai mawana nzambe ekosira kate mawana nzambe na bomoi nangai mawana nzambe ekosira kate na yebi otonda na yo na bolingo nzambe na mawa nzambe na ngol mawana be ekosira kate timolanga ye yawe timolanga ye yawe timolanga likolo ezali ya yo baba timolanga
ma belle ezali ya yo papa timola ye yawe timola ye yawe nanga ezali ya yo papa oh papa timola ma belle ezali ya yo papa timola yo omweka kumesu kwa bantu yo mwena menjiwani chena bwandu cha bantu musasa wa mesu mushintulu jiwani wa mujulu emukalenge jomona mpatuka ya tokobetela osika bo lisolo ya lisi epesi pasi ya kosakala te lisolo oyo esalami bongo na Congo Brazzaville bandeko ya Congo Brazzaville bokota partager je crois obayebi ndeko lisi topesi kombo lisi ya vrai kombo na ye ezali lisi te mais topesi ye kombo lisi papa Fisto beta lisolo oyo benga fi o lisi eza problème te kombo ba yokana lisolo oyo eleki kasi Musa vrai kombo na ye ngwana Natasha vrai kombo na ye ngwana Vanessa pe vrai kombo na ye ya ngwana pesi passe la sabino ya makambo zali koleka na mokili oyo ba jeune fille ba komi kosala kindumba plus que bandumba bango moko papa mama ozala ba jeune fille na ndako salaka attention na uti ko sabino baleleki awa okomona moi jeune fille aza étudiante akendaka cours mais a changer ba kiti ya ndako na bango papa kotinda ba kiti uti po moi na mtaso mwana somba ne moi étudiante azimbongo wa ba ninga na ba aider ba ninga ndenge ba aider na tuna kibino bituna lobi awa ba jeune fille oyo bazalaka ya kala oyo soki bazoko banga asala copain apesa ye mbongo ebele po bakogangela ye pa na bango bazoko banga copain asombela ye telefone po bakobeta ye pa na bango bazoko banga copain asombela ye lamba po akobeta ezalaki nini ba carte postale kaka utie photo okomi kuna je t'aime okomi kaka ba carte postale po wana moye amona yango ezali to ba lettre ba fi wana bakenda wapi ya ba se transforma lelo yo ba ke loko na Kinshasa o bandumba bazala kaka na paka njuma lokuta ba na paka njuma kutu bakoma kodoze ba mama ya mabala basi ya mabala bana ya ndaku bakoma kosala bakindumba ya haut niveau oyo komona te imaginez-vous la fille des ministres ya la fille ya mutumo ko sala katuku bianza déjà sur akeki kindumba eza pona aso batu ya niveau ya likolo pona envie biloko ya mokili et puis influence d'amis yoka lisolo ya lisi ekopesa yo mutuko swa nga epesi nga mutuko swa ya kosakana te Lucie abeti lisolo yemoko apesi pa ya muninga na ya tindeli biso kotoyo Lucie bavanda kabongo na Pointe-Noire na Congo Brazzaville Lucie alobi papa na bango azalaki na basi 7 kozana na basi 7 eza trop difficile dire que babota bango 7 mutu na mama na ye papa na bango aumelaka te na basi soka jui mwasi aboti mwana moko kaka bakabwani kosala ke mama ba Lucie to baboti Lucie mama ba Lucie asunoi na ye Lucie papa na bango azwaki Lucie ake na ye Lucie akedaki na âge ya 9 mois papa na banga juye ake kotika ye pa ya mama na pa ya koko na bango papa ya mama na bango aboko mikuna tango akokisi 15 ans papa na bango papa Lucie kozwa Lucie ake kovanda na mama na bango o bana bazwaki mama ya sika wana au fil du temps papa na bango azalaki bien abanda ko s'occuper na bango très bien ba kozanga eloko moko te papa ya balisi azali papa oyo ba papa o bazanga vraiment moi il faut akende classe minerva la kofuta kolia nyoso to papa o bazalaka soki mwana wuti classe ayebi ke il faut aller 3 fois nyoso tout il faut attendre que il faut attendre à reviser ba kaye na yeba examen do papa moko malabu oyo liberté na yo mwana wuti classe akeko sakana to akeko beta tour et pas ya balisi ezalaki ndingo wana te tango Lucie akokisi ba 17 ans akokende ba 18 ans papa na bango ayo kota na collège ba pesi biso kombo na ngona Pointe-Noire to kotanga kombo te pona ko éviter ba problème alors na kati ya collège Lucie esali ke ayo okutana na ba camarade na ye mibale basali connaissance non na lycée en terminale koso akutana na ba camarade wana moko comme na ye Natasha moko comme na ye Vanessa azalaki mwana
Il y a cadre moko ya compagnie à pétrole et yebani pe ya kosakana te na Congo Brazzaville wala donc moi la pe ya mutu ya mboba fille ya papa Natacha pe également maman na bango bazaki na mbongo bazaki na restaurant ya munene ba et yebani pe na Pointe-Noire bandoka Pointe-Noire mbote na bino hein maman Lise matumo na zomona na te témoignage ezaliwa pokomi hein c'est que bien voilà kendaka ndengo wana voilà oyebi ke tanga kutani basali kamaderi donc l'ici papa na ngo bazaki na moi na mbongo ne mais siko l'ici azomona par rapport yé na Vanessa na Natacha on dit ba leke na niveau ya vie na ndenge nini oh mais bango basala ba iPhone na mikolo yo engo ba bana ba petit Android ba petit quartier miko ba iPhone ndeko bo musabine iPhone 13 so be 14 basala ba iPhone na mikolo yo modèle ça peut être bas donc oyo tout bima na mode bango doki Vanessa na Nathalie na Natacha bazalaki nango siko yesikoyo père na bango père logique et puis bon ba Natacha ba Vanessa ba fille oyo moi libertinage ezalaka quoi c'est-à-dire qu'il y a une classe fille à papa peut ça rappeler nyoso mais siko nyoso papa peut ça quoi mais oyo ba ça nango ezala au-delà au papa peut ça na ndenge nini sikoyo lycée sur lequel la cahier c'est retourne mais bino bosa ndenge nini mbongo bozwaka ba iPhone kinga po lycée avec la phone naie normal papa sur iPhone normal donc moi la peine à ndako fille peine à papa moi na ndako parce que papa ba lycée aza papa oya kontaka bana na ye ba gagner vie normale ba on sait toana baza bien ko sakanati atuni ba dingana mais bino bozala ka boyeli pas comme papier d'ailleurs nzoka papa ya ba Natacha asalaka esika moko na ba papa ya ba lisi do ba yebana ki déjà donc comme la famille ba yebani ba kamati ba yebani ke pas moi na inter pas de soucis lisi atuni siko Natacha na Vanessa mais bakaba bino bobuya ka boye nini mbongo bozaka nango bozwaka ngo wa pa mbongo ngabi oh te kasi papa na biso apesa biso mbongo papa apesa bino mbongo kasi ngai papa apesa biso pe mbongo habité oh mais siko yo biso za ba jeune première ya keba na milliers ya bana mwana na yo atanga kelasi azala kana ba camarade nini ono yebite teme kasi papa apesa mais siko biso eta ba jeune fitala ka ba 17 ba 18 ba 19 donc ende boy donc on doit aller au-delà biso za kana ma surtout na biso moko boye to sala yango na Pointe-Noire wana donc to lingaka mibali mais ya ba étranger ya ba congolais ya Brazzaville te ya ba étranger ne ba étranger ba pesa comme ça de motela ka ngai déjà moi na ya cadre moko boy na za déjà papa ça na mbongo siko yo linganga opianga combien na ko linga ba jeune garçon ba loko te fra linga ba étranger ne ba na mbongo na pays ya bato ah c'est vrai est-ce que olingi pe okota na ekiri na biso abime na tuni bino pamba te ponga na via kabino ça va promettre okota siko yo okobimane parce que yo zapo yo benando ali oza mwana ndako fia papa bega fia papa yo c'est papa la bino olinga yo abima ote mais ndako saka mamba ko ba papa ba mama tala tina linga so radio le kolezo salamba papa zwa kiti vanda na mama na ya mwasi ya bo vanda wana parce que la seul programme la seule émission oyo papa na mama ba vandaka na bana basola na suka na ba simba quelque chose aux assure que ba cour nyoso tout mwana na lobaka mama papa tout ça na cour ezaka cour ya solo pour bana bazaka ndingo ça que so ibamba kubamba kelasi donc moi et parents a bougé te pour bamba kelasi ote ngala bano esa bango na kei cour tolma Natacha Vanessa baza classe moko na lycée alors so le gars ba cour papa au téléphone tant Robenga Natacha boy Natacha est-ce que c'est quoi le prof vous avez le cours oui papa on a le cours ah ça va ba cours supplémentaire il y a pas de problème lycée à côté de Kiriwana à côté de Kiriwana ayebi si papa jour un tel tokozala na cours supplémentaire et Robanda après classe mais et kozo aussi la kaka ba 18h 19h cours ne aussi ba 18h 19h bon les kambouté okende papa a vérifié et pas Natacha a approuvé yango est-ce que bokomi to so la pembe na lobité que bana so mo na so que cours ne so la relokuta donc il faut ça la angele Sikoyo baki okuta na kiri na bango wana Natacha a présenté Vanessa Natacha a présenté Lucie et pas un certain Moussa wana azali étranger a 26 ans
On a Moussa, à 26 ans, a outi quelque part, donc on a Moussa, mais ça africain, mais a outi quelque part, ah, ça va? Comment ça va? Ça va pas dire pour un coup, mais la lissi, si kaboué, na Moussa. Bah, personne n'y peut rendez-vous. Alors, jour il y a rendez-vous, il fallait qu'il ici, à que de côté la Moussa et pas na bango. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ici a ici papa na bango que non, papa n'est allé awa. Natacha, pour y avoir qui me l'a pas Natacha. Natacha a organisé anniversaire na yé pyjama, ba fille va pyjama tout ça la kuna na royate na rola la pa Natacha. Et na ndenge nini? Comment maman papa moi na balake na anniversaire pa mninga na kola la kuna et puis on ndimi. Na ndenge nini? Est-ce que comme to solika pembe? Papa a pris son téléphone a appelé Natacha. Natacha, toi tu as organisé la fête? Soirée pyjama pour les filles de l'école. Oui, papa, il n'y a pas de soucis. Papa, trop sûr. Nzoka ici à Kendaki na yete et pas Natacha, ils allaient qui pour écouter un rendez-vous na Moussa. L'ici à l'hôpital moi comme pas Moussa, oui c'est vrai pas ba ngazalaki na mbongo mais mbala liboso amoni ndaku ya Moussa talanda ku kitoko na pointe noire. Donc yaya na Congo Brazzaville la pointe noire est mot dangereux. Na Angola quartier on na Luanda Benfica est dangereux et pas la Congo qui ça ma campagne dangereux. Donc mutu ko so ma campagne vraiment. Donc mboka na mboka ça na côté na ngoza mbinga mbinga. Donc ba fa na ba quartier ba za mbinga mbinga na yebité. Ba même ici et pas ya Moussa nda kuna bi première fois na mona marbre. Na yoka marbre manamona marbre na kati ya ndaku ya Moussa na que 26 ans ce jeune garçon talanda ku kitoko mituka kitoko. Ah comment tu vas? Osa bien ça va promeate. Avant na nuana avant me maina ndaku na zongi muke pour rafraîchir nos mémoires. Ba Moussa ayaka jour moko na école na lycée on paye na Robert on pointe nord ba solo li ba ki ba kelma biso ba meli moi vers muke moi jui quand on est ba fille à papa donc mutambo parce que lycée des filles à papa mutambo déjà a kolinga ba jeune garçon papa mbate wa d'après tango ba silisi Moussa abimisa mbongo na valeur et c'est là que la France CFA bien sûr na valeur le bien na valeur à $900 à payer $900. Il y a 30 ans taxe kindi. Il y a imagine ta pêche $900 siko yo zandene. Siko jour il y a rendez-vous dans son sur ndako ba kutana ndako siko. Moussa siko alors ça va pour meate ba meli masanga ba ki ba boîte ba restaurant ba zongi. Ndenge fallait ki alala et pas ba Natacha ndenge c'est pas bango elle était obligée ya kola la siko pa ya Moussa. Yoka siko Moussa. Moussa abino ça va pour meate. Ngana zalina carême. Moi eto la na yo na mbetu moko ezati yo la na mbetu ngai na lali nanga na si ikambuti Moussa wana lali na se lisi alali na mbetu pendant que lisi alali na mbetu azoko lota azoko ko sala rapport na nyoka soki nguma soki nyoka siko tangu a comprendre te ngala osanga na nyoka na ngombe asutuki tango asutuki boye alamuki a vérifier siko Moussa profondément dormi na sewana alale abi oh mais on dota nino azongi na mbetu akoki sukola la te avandi na yeti na tongo na ngotanga koki Moussa pesa ye mbongo na valeur ya $2000. Non, ça c'est pour ton transport à Kenango. Depuis jour wana, donc à mon que fina e koma kitoko ya kosakana te, koma kitoko makasi donc a comme la même standing. Tala niveau yango mona ko o mona ya député tel mona ya muzentel ba Chelsea bango nyo surtout dans le but que ba Chelsea to pesika faut comprendre que combien c'est que bien pour moi que niveau ya kindumba ya paka juma et comme niveau ya C bana auto kantara bana ya ministre o bana ya kingani papa na wangaza businessman salaka attention ya salaka angele
yo ko banote mwana na ngai fabala mwana ya ministre intel mwana ya mercentel po bon ba melaka titongo midi poko basala basala kiloko sauté eloko ko lukeza te bala ba jeune fille oyo ba okola na kisenso ba okola na makala ba okobesika bien te na ba bumbu consort ba na mbongo te yango ba osala kinumba ba so moyen de vivre nzoka bango utu bien ba oya ba fia papa wana degré ya likolo ya kindumba est-ce que komi to sola ka pembe sikoyo yoka sikoyo tongo ba pesier de 900 pesier 2000 ba comme sikoyo moi stam balé consort sikoyo falaki sikoyo basala to benga ngoni nuit de non to benga ngoni no parce que comprendre combien c'est que bien aibisi ndenge zali awa yo il faut ya tangu yo ozana ba période na yo o comprendre est-ce que combien ngana lingaka mingi bali boso tangu yo zana ba période na yo et puis jour ango wana yo ko sokolaté et ya tala ba secret ya boye o bana ba otambola kana ngo sans koyebisa ka ba parents histoire ko ça na pointe no na bandeli yango lisi pesa ngotel ba commenter la vie on déjà a combien ko soba ba iPhone kingandi nyoso toi ki toko loki vie échanger moni ba ça va a comme na standing moko na baninga na ye po na yedo c'est azwa na ka mbong o toi etaliete jour yango aye o azalaki na ba mensualité na ye wana ayepe au lieu ba passer na acte wana ye a préféré kaka a melana makila wana kaka do ye nani Musa ameli na ye kaka makila wana le se consultant que si wana esili alali lisusu na se yalo bara carême non akola tala na sita la da se wana lisi na mbetu aloti lisusu ndoto aosanga na kaka na nioka ndenga mona ki wana comprenez qu'est-ce qui se passe wana ba mouvement ta la muki atali boye amoni ke o Musa azaka ya kolala yaya na tongo na ngo $3000 talaka mwana ba 19 ans 20 ans 17 18 19 20 ans kuna yo so ba 2000 ba do ça dit que ça va oyo papa pesa ka doki papa pesa ka amati niveau kei e bongo Dubai yo ap kone Dubai lokola wonti e ko baka akenda ka Dubai akenda ka bo yaya que salaka angele vous comprenez tout penio partager quoi papa autant la mission partager te partager kolingateur ka yo moko partager puis papa maman on va li pour autre la mission na boya est-ce que vous sabona o sabonate s'abonner ko s'abonner puis tout ça va j'aime yaya tang bandaka kamelaki makila wana jour lundi lisi amona lisusu ba règle na yete pendant une année pour passer la Musa une année tango azongi do comme vie normale lisi azamona ndaku normal azana ndaku akendaka kelasi donc elle est très intelligente mais mouvement ya baninga et magnet na niveau wana lisi sikoyo jour moko boye mama na bango abenga lisi Lisi, comment tu vas? Ozawa, oh maman, la haute classe, ça va. Pour comme déjà, jeune fille, non, à quoi 19 à 20 ans déjà. Comment tu vas, Lisi, ta téléphone? Lisi, est-ce que yo, aussi au bandi ma kambuya mi bali? Est-ce que osana mi bali? Voilà, maman, ya bali ici. Oh maman, nazana copain, mais ngana tali nzamba pour maman, yagona baka maman na ndaku il faut osambela kapona bana. Koza la ka complice na bana na yote. Sambela kande bana nzamba ko akosalisa yo. Sambela kapona bana. Maman abi me ngana sali ba prier awa nzamba wala kisangai na ebite soko bali ba mibali mais mobali oyo sana ye wana azamu tumara muté. Po nzamba tali singa. Eya nzamba lobela ka batwa. Nzamba talesinga soki mama osambela solo pour bota na yo nzamba kotalesa abina abona mbali wana bienti so wana mbali wana tikaye lukata mbali so wana amona bienti lisha fadi ndia no bayelo motabi ngamu de oso bambongo boy ngala comme na standing ya biboy lisha si conseil mama na bango na kata poubelle wo itali kutuyete a continuer vinayi bref pour la chité yoka siko sombele suka bisanga lisi siko lisi akenda kolala et pas ya Musa combien 5 fois déjà 5 fois na ina ne wana dada kuna 5 fois donc yo papa mama mwana doza karanda ku mwana ndaku mwana lala ndaku tena ne combien de fois déjà yo kanta akenda na fête baninga o kanta akenda ba cours 5 fois déjà 6e fois siko lisi akekolala siko et pas ya Musa. Na 6e fois wana lisi siko fa na Musa ba osolola
elle mo distraction lycée oki mo pongi akena mbetu akomna mbetu ala la boyona musa tikala kina yina salon a hauta la télévision lycée afadi siko boyone zaka ofiniki bulangeti mais olalité ayoki lokola mouvement ya nyoka bosi ezo tout est na samakolo c'est comme si nyoka kanzaki déjà yé assis à lali pour passer l'action oh a surtout qui a fungoni boy amoni nyoka lo bozate a finiki su bulangeti alingala asala kwa lali boy nyoka nasi devait dire nyoka zaki na besoin pendant ya système siko ayoki lokola nyoka auto su makolo a fungola boy eloko moko te mais qu'est-ce qui va passer quoi ça asa le kola lali asutuka boy abeta misu boy nzoka déjà mobile na ye akota ki na chambre Moussa bien sûr afin na kona kwa moko boy atali we amoni siko Moussa avai na position ya babuda baba babuda boye afa afandi boye akani makolo azoko bougete munoko na ye ka ezo ça le comme tazo lo ba mais azo kate atali oh abengi Moussa ko tazo yo kate enkipa Moussa enkipa bino awa makame baby awa. C'est quoi ça? L'ici a fungola porte ayoka frous a fungola kima bima chamba côté la salle de bain la toilette ami kangé la toilette kuna. Abandi ko sambela nzambe soki nzambe longolonga yemo ko lisa pesi abeti muninga na ye wala nenga sambela bino nzambe soko misinga na ndako vivant en tout cas na kotika makamunyo surtout na ko banda ko sambela la ida wala sambela kaka yo na ko sala po on elewa bimisanga vivant na ndako oyo lisi bana akota iso ba déserti na tongo wala la tête pour ya nini akangami kala kona prier est-ce que tolo banini prière la ici et ça qui prière ya solo to ça qui prière ya lokuta est-ce que nzamba ayoka ki lisi to ayoka ki licité to lo banini nzambe ala la kate lisi tongo ta na kate etani lisi ayoka 5 de kokibu 5 tango 5 de kokisko lisi amoni muli éclairage koti kobanga na moni na position ba buda au fin de mois mon tata mais ozo bouger tra bengo so yoka ya bali ko gangana oh phénomène nini oyo na barabo ça c'est a gangeli tongo la bisa bo promesse ate ça va bonga mo kindikas lisis aya abiba na chambre lisis tika na salle de bain a sokol tanga sokoli azo bima boye na porte à salle de bain a kuta no na elili ya mutu ayebi ce qui est mutu ce qui ni rien alingi lokola abambaye lokolo ki lo adinati ki botako agangi siko au nom de Jésus tanga au nom de Jésus et lokola elimwe ya kombo ajenge soupe et biki saka komboyo ya Yesu komboyo Yesu non Yesu ya biso Yesu ya bamote on a découvert que Jésus a mutu mwindo ya Jésus en est abisso. Vous comprenez? Voilà ce qui est bien. Tango abimi sikoyo mobali wana abenda siko tiwa mo lisia mona talaba dollar, talaba euro, talaba franc CFA. Moussa lias moko. Lias wala habité za combien? Yemo ba kataka konta monte mais ba laisser la combien? Et vous ba 2500 tu vas 50 000 habiter et quand tu as 2500 $, tu vas 50 000 habiter mais il y a ce mot comme dollar à PC il y a ce mot dollar à PC il y a ce mot il y a 50 000 10 000 je crois 10 000 à PC il y a ce mot 10 000 je crois na il y a ce mot ya ba France c'est fait si ka PC habiter azeli kutute lisia bima kuna mbangwa do kima bimina get mbangwa tanga comme na get parce que ba yebi moi si ya patron na gelti ko boy akuta na papa sentinelle ya ba sentinelle o basala kana banda ko ba patron mona kama kambo ba sentinelle mona kama kambo ba bouche be robani po aller la rande wana tanga ba boy sentinelle wala papa la kangiye ya ba abega koko na ngale ko nini lisi nini aso ko kolobate lisi nini ya ko kolobate koko na MC ko yosa koko na ngai oza moi ataba koko na ngai mais ngana kamwe yo ozali mwasi ya liboso oyo akot na ndako oyo 6 fois abimi vivant on se pakota ka tu akotika mbala moko a masute
2 fois, ma 3e fois. Donc, yon a moni muta liboso ma 6 fois. Awa, au bibi po kende boy. Kende ko sambela nzambi. Nzambi ko sambelaka, asa nzambi ya solo. Lisia kenda, oliazo nga pa na bango. Mbala moko benga mama, esika mama komi importante yango wana. Mbala moko conseil à maman ezongeli. Maman seki ezonga. Ah, mama zaki na raison. Mama, tu es où? Naza nda kuyaka. Lisi na tongo wana bu, on est pas na bango, mbala moko pa mama. Mama tuni bon. Yo, lisi na tongo boyo sa na tongo mama na uti gym. Ah, lisi. Uti gym na tongo yo lati boyo gym ndenge nini. Bon, pour me ate, maman a comprendre. Lisi a longo blonga bato ya tili kola mais ça laptop na ye. Oyo. Basomela ki epa ya Moussa ateli kola mesa mbongo wana ajango ateli kola mesa donc biloko to ateli kola mesa a côté na chambre à se reposer pour kamwana et lekele pour alala yikututé l'ici à se reposer tango à se reposer à l'amour qui va 9h 10h boye a bibi boye yaya na téléphone na mbongo na laptop bref biloko tout au Moussa a sombela ki e limoi ata eloko moko te ezali. Maman, le téléphone n'a pas wapi. Maman, laptop ça na évité. Oh, nini bo allez, Licia bani ko beti la maman na bango makambu oyo ndenge ilikaki. A expliquer. Maman, na mona ki malamu te. Bino bana mikolo oyo, bino oyeba oleka ba parents. Oh, I know. You know. Oh, je sais, tu sais. Kunieso. Oh, munu kesa va na ye bino oyeba rasa bino kanti bino oyeba oleka ba parents. Pasi ya ko sakalate. Maman tali bo abi moi na ngama be koti maman me mal ici et pas ya guérisseuse maman mbikudi so ngani o ba benga prophète ke bana ba prophète ce n'est pas comme prophète na prophète maman me masiko moi na ye et pas ya maman prophétesse moko boy na yebite lo banini maman prophétesse wana nzamba zalaki na ye to ba ko bazalaki na yo ntsepa atala abi oh mais moi na oyo esprit na eza susu awate ndota bane kolota wana aosangana na nyoka wana ezalaki ndoto tezaki réalité mobile na Moussa wana aza mutu ya science occulte oyo balota na poso wana na se ezalaki yete ya wana ko bongo na nyoka omoni mwana ba période na été ba règle mona tedoki tango amelaka ba règle donc azwa makila na ye wana chaque hier akoba ko se nourrir na makila na ye wana chaque fois. Donc, à joie peine à amener d'autres news surtout. Mais comment yo moi la moi si au monde a déjà ma période, il n'a pas la période au cas où ça m'a maté n'engeni. Donc, et comment la monde a bilé il a donc chaque mois il y a joie valer, un mode à zombi là, pour vivre dans ma kila na y a quel ma cambre mon kito moi na mon kilo oyo. Bana gozo mona moins de 23 ans quand bana mikolo na ebité. Maman wana nganga tela abi ah na goko saote. So pas la mutu mabe alinga olia bangolar. Allez, on a habité. En tout cas, ngala za eloka kosala te. So na bino kosala boye na kosa bino. Boke le koluka banganga nzambe ya tala. Nganga yene a comprendre que non, ah basali na nzambe ba leki biso. Boke le koluka basali na nzambe basambe la pona ye. Mama wana bima ba kenda koluka basali na nzambe ya pasteur. Ba bondela pona lisi, ba bondela pona lisi, ba bondela pona lisi, yango lisi ya bino. Soki na beti li solo na ngai boye ezali pona mosali na nzambe wana abondela ki ça chaque fois na basali na nzambe parmi les faux parce qu'il y a faux basali 90% 10% na kaka basali ya vrai donc dans 10% na ya vrai ba bondeli yango azongi ma mutu boye swali ko songa ba prière ezali ko continuer ya na ça kamno chaque fois au moins ni basali na nzambe o ba kombo kenda ba yebra kombo mu intel nzambe asa kima bango kala ba obo négligé wana oba yebani te wana bango ne nzamba na kata bango est-ce que komi to soli kaka pembe vous comprenez tala histoire ici papa fisto beta histoire ici pona esunga muta pesi histoire ici ezali sikona ni Vanessa vous comprenez ya l'ici eza kombo na ilicité to tche kombo ya l'ici pour la to incarner histoire to beti histoire pour yemoko l'ici a beti histoire na yekuna pour baninga apesi Vanessa apesi histoire pour to beti yango parce que na pointe noire balanda karade le kolema kasi comprendre tango ma mututé l'ici aza l'ici na biso moto tche kombo na l'ici
Vanessa bazebele. Natasha bazebele. Est-ce que vous commis? Ce que vous histoire la bino. Ya mwana na yo. Ya nani kuna. Au moment que tu beti yango mabe, bengam sur la dimemia au compliqué. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Merci na bino banso bolandi biso na tongo ya lelo d'après-midi ya lelo pardon na tongo tozaki na émission te parce que tozaki bongo na Afrique Masolo TV. C'est pourquoi na esi bino bon s'abonner pe na Afrique Masolo TV. Afrique Masolo TV kuna pe moko na tongo to legi kuna ko to legi na pesa ka chaîne ya biso surtout to s'abonner kuna s'abonner ko ya beta Afrique Masolo TV. Okomona photo na ngiro bimawana au s'abonner. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur à émission Oyo. Yena Winnie Larize Pelende, assistante na ye. Merci na Claudine Larize Pelende. Wazaki bongo na l'autre côté à régie. Nyosotuana sous la coordination ya Mamari Naoumi Larize Pelende. On se retrouve prochainement na Bossanité Dijon Luchombo ya Maman Franc. Un prince à New York, vous comprendre est-ce qu'on commis au Liban ici là, voilà aux Libangate, vous comprendre c'est que bien. Voilà, allez, portez-vous bien. Chap chap. Etara. Kombo nangai fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous bien Michael Josh. Logo autographe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyo surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Till le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba ndi ko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tona kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen ko kota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continuer au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso to kochayo en contact kama ndeko oba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya famille to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité to lobi. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjo